Coucou, bonjour, na bande ko nyonso o bozo landangai, kombo na nga chaîne ministre de la vérité na présenta ka émission na bino totonga Congo na conseil ya lelo ezali boye. Koza na ba parents oyo na monde ya lelo na vie ya lelo. Oyo soki azolobela yo sali mabe a corrigeaka yo, alobela ko vérité, avandisaka yo, ezala koma na mbongo ndenge nini. Ezala yo muto futela kendako o supportaka ye ou bien avandaka epa na yo ou bien yo muto mema ye na poto ou bien yo muto tongela ndako munene yo muto liesaka ye mais para wana ati lelo soki azoloba na yo alobaka no lokola mwana soko sali mabe akobenga yo akovandisa yo abendi yo matoi alobi mwana na nga ndenge olobaki bongo eza malamu te. Mwana na nga caractère il faut changer yango. Mwana na nga il faut changer comportement na yo. Ndengo tambolaka ndengo zalaka na bato ezali privilège. Soki ozota la vidéo oyo oza na mama na yo, oza na papa na yo, soki oza na chance pa parents nyonso mibale baza na vie. Avandisaka yo, atalisaka yo, akorijaka yo, alobaka na yo tango ozosala mabe. Ozali na privilège ebele. Ezali bénédiction. Nga obozo mona nga mama gologolo. Mama na ngai ko na kozala na lobi eloko na tomboki. Na banzo loba nasala ayoki ngati so na kiti na comme na suka zongi singa lobi Dédé. Dédé c'est pas pour tout le monde de m'appeler Dédé hein? Et pas na bino naza ministre de la vérité. OK? Et Rachel. Dédé loko loba ki boza bien ti. Au monde on réagissa qui il fallait réagir boité. Il fallait ça la boza la boy. Zalaka na motema munene motema bon maman, eza privilège. Eza bénédiction. Parce que maman nanga ti lelo ayebi ko corriger nga, ayebi ko vandisa nga, ayebi ko loba nanga so na lobi mabe. Ayebi pe ko gangela nga soki sengi ke agangela nga azongisa nga na nzela. Mais lelo soko zo mona bato ebele lelo. Bazana ba parents hein? Mais aza sur internet ko sala ba bêtise. Ba maman na bango au lieu ko corriger bango bazo défendre bana. Oui biso ba maman tozara na molimo mwana na yoko. Mais tango ozo mona mwana no zo sala bêtise, azolo babiloko mususu eza na nzela te. Po mwana komi star. Po mwana yebani. Po mwana komi na moyen. Parents kokasu kolobate. Lokola parents komi na moment de faiblesse, temps de faiblesse, eza mwana nde mutu asokipaka na ye, mwana na ya komi populaire, mwana na ya komi star, mama kokarasu kolobate, mama kokasu ko corriger mwana te, mwana loba mabe, asala nini mama vandisaka mwana corriger te. Yango moni ba congolais belé lelo ba ya ko beba. Baza ya ko beba. Po ba parents ba vandisaka bango te, ba corriger bana bango te. Mais pour na corriger bana batu mususu ba parents na basa matata ako corriger mwana mutu mususu ko lakisa misapi mais oya ye moko bana a corriger bango te. Donc conseil lelo soko za na parents oya vandisaka yo oya zongisaka yo na nzela oya talisaka yo alobi mwana na ngai na yebi ke za boye mais comme mango boye te mais mango boye loba gloire à Dieu merci Jésus. Naza na parents oyo ti lelo alobaka nanga akonseyaka nga avandisaka nga akorijaka nga petango bazo corriger na caractère mabe bazo corriger na comportement ya mabe ya sala effort changer mukolo parent na kokufa oza suna muto opeso conseil te okovanda loba mama nanga soka zaki na vie soki na yokaki mama soki na yokaki papa mais lelo na komi place na zate okobebisa tala ba relation bele. Tala ba relation bele. Poza matoi mangbongi oyo kakate oyebi 2022 2021 tozo kota na 2022 oyebi nyonso yo leki ba parents ba yebi te ya ba vivre na monde eloko asika na monde ezate eloko asika kaka ko technologie évolue. Tokomi na ba iPhone, tokomi sala ba vidéo, tokomi ko poster ba bolumbu na biso, tokomi ko sala ba n'importe quoi. Mais caractère à batu, comportement batu, elobeli à batu, ezaka ndenge moko ndenge ezaka na tanga ba Moïse wana na tango ya ba Adana ba Eva.
donc ce que na parent oyo ti lelo akorijaka yo loba gloire à Dieu loba maman vraiment merci na ndenge opesaka nga baconseil mpo bato ebele baparent bako quand même kofungola monoko koconseiller bango te kombo na nga Rachel Ngoy ministre de la vérité na présentaka émission na bino totonga Congo lelo ezalaki conseil ya lelo tokutana à la prochaine solo la makamba Congo nazana makambo belé ya koloba sur Congo peut-être lobby na osala vidéo pour partager sur Congo ba opinion na ngai na ba conseil na ngai so zambala liboso mona vidéo na ngai kobosa na kofina j'aime na vidéo te kobosa na pe ko partager vidéo te parce que yo kitika pe muninga mususu ayoka tokutana mbala ya sima bye bye.